Ba maman oyo nyonso bakoti na 40 ans, 41, 42 uzo mata. Il faut faire très attention. To koma kaneti ba adolescente. Ezaka crise oyo babengaka crise de quarantaine. Okokoma na propriété moko plus que ndenge ozalaka, okomi na posa kosolo na bana mibali na ba téléphone, okomi na posa kosala ba sortie inutile, mibali bakomo draguer yo, ebele bayeba yango te. Basi ebele bakoya na bambeba wana. Alors na yeko rappeler yo pour ne pas te faire avoir. Il faut faire attention. Yo moko de fois oyeba te. Yana oyo ba pasarango dans les calmes. Mais mususu ba sala penda ba buzoba, moi ça libala mais asali buzoba. Ezaka crise wana. Mais mibali ebele bayeba te. O bayebi, il te dira maman fais attention. Vous êtes en pleine crise à quarantaine. Il faut pas te faire avoir. Alors, vous allez très attention pour ne pas vous faire avoir. Mibali ba rolando ebele, okoma na ba bopeto moko somo.